Bande ko la bosani na bosani ko yebisa bino ba robe à côté ka etika na ngo mingi teza ka 3 ya osala moi misala na ndafu quoi. Oh ka na $20 à pas na 20 € à pamba ozwi na robe oyo. Eza na loko na ne loko na mutu ya ile loko ka ngala mutu etika na ka 3 pamba. Benga mama bijou d'or puna to kuta na pesa yo robe oyo. Fula na ngwa mutu ya ngoyo. Mususu ya ngoyo $20, 20 € à pamba et maman bijou mesala na ba $. 20 € à pamba aux robe oyo. Et ça na foulard na mutu. Foulard na ka na mutu. Pour la osela moi misala na ndenge ba mo ezobima. Benganga ozwa robe na yo oyo. Foulard na ya mwana. To pesa na foulard et kana ka misa tu pamba. $20, 20 €, to soldé. To pesa na ka simple 20 € aux robe oyo. Ya osela moi misala eza ba poche pembeni. Ba poche na ngoya ngoyo. Ozo lambela moi papa uti musala na moi boye o bois ki moi fitir na yo ça la bien quoi. Ozo ke otika moi na classe. Ozo kota moi magasin. Olati moi robe na yo oyo e kosala yo bien na $20, 20 € à pamba benga mama du Joshua robe. Eza ka misatu ndeko nanga benga nga to kutana. Ozo robe oyo. Merci.